basi nde toza nde lokoso ya mbongo parce que totondaka na biso te tolongwa kaka toke Dubai mpo na nini ke obima mbwa osala boye mpo na nini ke bandingala mosusu bamonaka ke no nga mpe naza fimo ya makambo nga mpe nasalaka mama osomba biloko mais lelo ekomi Dubai eza soki osomba biloko te Dubai ekomi nde kokende komela milu mabele komela nyau mabele abima na mbwa après kobima na mbwa na toyebi te tombwa mpe yo ndenge oza pena boye nde tozomona poitrine pena bo omelisi mbwa mabele na kini awo oui na kini baza donc il y a rien de tout monde qui dans un appartement à plus à tisser cabelo tiawa yolandi c'est ya kini eza moins cher c'est ya kini pesa moins coût ya muke eza banganga on so beli bo mata ngobima oh ezaka nde bongo donc on moni nyau na mbetu mbwa na mbetu donc eza ko koti déjà nda banganga ballon d'or oui Bambote Bele, esika nyonso bozali bozolanda biso ezali bobele toujours Jerry Kobetox de la presse, votre humble serviteur. Même ça va à chaque fois confiance au bopé ça pas nanga pour continuer couper ça Jerry Kobetox le bal tout ya bomanazono beauté ya deuxième république préfet de discipline. À chaque fois na internet bato ba mitu na kamona mobali alingi koloba mingi ayaka koloba loba na yaka toujours pour nous repérer sa information ezoleka na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa et sika o to yaka ko solana bino émission loba vérité na bisa bino il faut koloba vérité et sika o bosolo ezali vérité za ko finga te tant ozolo ba vérité nde moi mikolo so pusana ozo vivre bien na mokili. Merci beaucoup na bino tout bozolo na biso na Vision Plus télévision na webi sabino ka ke ba s'abonner te bozo rater bilengi parce que bozo mona pas mal de vidéos ezo kota ba théâtre ezo kota et ben émission tous les émissions culturelles politiques tout on a Vision Plus tout ça la kayango et puis azaka toujours yemo ko na Vision Plus télévision azaka toujours na chaîne partenaire na e Feza TV RDC ya yemoko mama Bela Dinganga la patrona Mwindo Angolo yebiselanga mama pasteur Titi la source na Dani Ntila na Dible batala pe kotoyo. Voilà, merci beaucoup na Jack Kanangila na prise de vie et puis na réalisation montage yem tazo gérer ba faire na technique. Voilà, lelo nazanga moko te na yembi ba mama. Tikala benga ba mama bazali ba pandisango. Tout so na bango na likambo yo. Lelo na yembi bango na casquette ya ba pandisango mais bana basi ba mama. Ezo sala pasi tala depuis lobby na Facebook ndenge bazo publier ba vidéo. Ser na biso moko ya camerounaise, ser na biso moko esusu on dirait kamba camerounaise mibale. Et puis ndeko na biso moko ya camerounais aussi aki ko sala reportage na Dubai. Au juste ayeba Dubai yango eza problème nini lobby na Facebook bato bazotu na Dubai esali nini likambo nini oyo bana basi kokende Dubai kozonga na yo na mboka na yo okomi monstre mususu akondi tomoni tonton na biso mo ba publier tala mobali mbinga après ko uta kaka Dubai afionyoki balobango bongo na ba pe ki kongo bien te afionyoki akomi mukie okoyeba ye lisusu te mais Dubai yango bandeko ebele bauti kokufa bamelaki banyao mabele bamelaki bamilu yo mwana mwasi komi mwasa milu mozaka na tonton no aloko Jack Kanangila mobali nanga na kokufa pona mais OK Dubai OK komela mabele ya milu ndeko mususu akomi na commentaire o kanisa loko ezo pesa mutu bis o dozolia poyo ya kaka sort nango bana basi baza kokufa bana mibali baza kokufa yango na yembina o bandeko na plateau to solola na ezali nini ezo sala bongo batu bazo kufa mais batu bazo continuer ka kokende Dubai batu bazo kende kaka kosala kaka makambo oyo ezo pesa batu pasi. Alors na loboko nanga koto yo nazali na mopanzi sango Kian Boni. Oui, bien papa et bonjour na babonné na biso boko ta kota ba bi vraiment ko babonné fidèle na biso et boko ta vraiment boko nazali papa. Voilà, alors na loboko nanga nazali na Tanya Baoso o azali pe chroniqueuse. Bonjour. Bonjour Jerry Kobetox, deuxième République na pesi ba mbote na babonné fidèle ya Top Vision TV. Vision Plus télévision. Vision Plus télévision na babonné fidèle ya Feza.
TV RDC. Pour continuer toujours pour s'abonner, massivement pour mon membre bien et ça a une chaîne. Voilà. Alors les lobos avez invité nanga na olinga komesa na bino te botika na tuna bino ba question na ko déranger bino mpela makasi. La majorité bato ba publier na Dubaï eza bino bana basi. Eza nini ezo sala bongo bana basi bokomi tina niveau ya kobimana ba bibuele ba nyama. Boke na komelaka mabele et sort nango le lobo zo pesa bato ba basi tala ba publication na réseaux sociaux bande ko bazo kufa. Bien on so sala analyse d'une pendant 5 minutes oyo bena no likambo ya Dubaï oyo. Ezali nini ezali ko sala bongo. Pour ngai et papa nanga gérer comme ça sinon on va que eza pas si mingi pour na biso vraiment ba jeune fille parce que ebele ya biso ba jeune fille et comme mika ke non to kende Dubaï to kende non baninga ba moni biso moi bilamba baninga na o ba moni biso ke non nio ba baka ke to kende pe ka pe Dubaï mais to se ba te ke ba so non eza vraiment mabe ni bo so no de bandana na ba end non ezala ke non jeune fille ni o jeune fille fa ke de end façon ba oh liboso banana na end oui liboso vraiment e bandana na end après end ba katiango e komi sikoyo na nani na Dubaï ne o ni e belé ba jeune fille belé vraiment ba to ke da na ça non alors on est ka awa akene ka ko sala kindumba kuna pour la nini ke non ba pese moi $1000 moi $2000 pour la roya a oni o moi ba tapage moi ba bilamba et ça là vraiment passe parce que tant on dit que aux amours la moi on sala déjà la mobile non déjà OK ne kuna mobile moi pesa ka été non et belé pe ba jeune garçon pe belé ke veni o nini ba pesa ba on pe ba basi et ça va aller que biso ba basi ne to zande le conso bon parce que to dans la bisoté tolongwa kaka toke Dubaï pour la nini ke obi malambwa o sala boy pour la nini ke baninga la mususu bamona ka ke non ngape na za fimo ya makambo ngape na salaka mais quelque part pe ezo boma vraiment parce que ebele ba jeune fille camera la biso mo bope kala miti yawo o te pe Dubaï aye oh non iPhone 13 moi mutuka moi nini après quelques mikolo awa nio 1 mois 2 mois awa yo wana kondi auto kufa kala mingi camarade na yo oui camarade na vraiment et ça vraiment passe vraiment bande ko ba otala biso et ça te que non OK Dubaï nio solete OK de Dubaï somba biloko na yo zonga et ça te que OK mais ngana be Dubaï na bande les akima excuse mama somba biloko mais le comme Dubaï eza suko somba biloko te Dubaï comme ne ko kene ko mela milo mabele ko mela nya o mabele Antonia wa melo mabele c'est juste les amis et comme il est bon Nicolas comme il bon o biso ba fit olingi vitesse trop olingi kana moi iPhone maman na appelle na Dubaï na yaki moi nini moi boy moi nini et comme il bon ba jeune fait belé ba so kende kuna ka ke non alongo awa ake kuna na Dubaï po nini asa kinduba abi malambwa après ko bi malambwa na tu habite ba so to moi pe yo ningo zape na bonde to so mona poitrine pe na bo melisi o melisi mbwa mabele to nya o mabele oui et comme il bon mais ngala ko sala ngote me bande ko na biso bon sala est-ce que basi ba proposer au déjà marcharo parce que marcharo to so mona pe makasi surtout pe pe biso pe kana kid awa na ba ma campagne on a ni o na ba pigeon to mona rebelle pe bande ko na biso pe ba sala ngo na déjà ni o tanti mo boy to kutana na ndila na telemi boy na so transport na moni tanti ni ona ye oh non matala mutuka ngala c'est non oh non matala mutuka benga non ni o ma chérie na sepeli na yo ni o mais na za cop mo be fona pesa yo bo o se retrouver là c'est non ni o c'est non tanti nga sala biloko wana ti oh non lukela biso ba camarade na yo ka o pe bo sala na ye ka ke non ezala ko cop mo ya bien ezala ngote ke non ko boma mutu te eza bongo te ezala ngora nya wa melo mabele o bi makaka na mbwa o bi maloka na mbwa alaba ko bi manambwa oui na bi manambwa so ba monta ba pesa ko monta te po monta pe panzaka mutua apesa montante alba combien ba $3500 apesa ba boya ya $3500 yo boya ki peut-être que lo ni la ya na boya na ko sala moto na ko sala moto po ba conséquences on est yaka et belé pe to mona ke non au moins jeune fille et belé ba so kufa ko ni ke abimaki na mbwa akene koto amelaki linia o boy et sala mabongo et on moye ke ba biloko na biso moto linga ngote ndeko na nga o vraiment o tala ngai soki vraiment o banga nzambe ko sala le kwana voilà tozo ya lisusu tozo zonga tanya baoso to solola nanu bino ba jeune fille mutu pena o nzamba sali ozo préférer ko kene obima na nyama zo bima na yo nyama zo meno mabele dans la place bana basi ko komisi biso likolo ko envier ba RAV4 ba Jeep
Ba téléphone on lobi comment on dit iPhone 13. iPhone 13. Ou 14 sous. Tant sous 13 on reçoit on 14 c'est bimi nyo améliorer sur ma belle to yo meli sur nyo ma belle. Aussi c'est ça ni. Moi je dirais que les gens ont été ba fille carandé baza ko envier to kozanga musu les gens ont un sentiment même mani na ba camarade. Oh oui musu ba même na musu les gens ont capacité moni ba famille so ende monter ba famille musu bazanga na bango na ngote parce que mutu musu pas ka motema akokate voilà akokate amona ka mninga za kana mafuga na ye apusa kata cash o USD parce que moyen zo na moyen normal exacté ko yebi kita musu na za mo jeune garçon na asane na ngote akabela ngate akabela ngamo mkie kaka mo 10 20 na suka kana mo $10 na soma na utam soma $20 kana kangi mo suki $10 man jeune garçon tel que moi je kana ngira mo bani ne lo wale cameraman on fait son vidéo j'ai comme tox mo ko apesa lenga mo ngabia Dubai c'est mieux na kende na nga bon système ezaka kala ba papa ko bana ba papa mo ba papa ni ko ba fi balinga mo subonde ko maka mo susu a pistoneo. Mais va préférer va partir qui va papa pour pas qu'il ba moi na ba papa na ba moi vraiment quelque part peut-être on sous bisto mon arabe moi mais est-ce que ça va moi monsieur ko ça no za ni amame yo azo mona zo mané mais effectivement niamo to monyango ndeko na biso mais à cause appel niama ndeko na biso abaluki koko après ça va ko uta Dubai cité mutu so ko za na niama ti azana yezo mona za mutu do ba nyama wana bakushaka na bana basa leza ngo ba nyama te za batu yo za suke mutu pena ko ndima kushena nyama pas sûr comme tu remonte que ça fait moi mobile mais en réalité ça me fait ça mon niama mais on a mis sur temps fait comme makanango ba comme na ba mibale donc to condamner te to pesa des conseils to condamner te recondamner mutu oui il est là on ka sala mutu musu pesa ya mikoti ici déjà en bimandeni mais bazo kufa tala lobi ndenge Facebook etondi na bato bazo kufa est-ce que mutu so kufa ka mutu manambo mais te bazo publier bato ba uti Dubai tala exemple tanga ba oso autaki Dubai tanga nga komi Dubai ni so pesa on ka po manambo ate mutu so ba ko ki azali pe la voix normale arani na mbongo na mona kana yi mais on ezo régner lelo te on ezo régner lelo la plupart Dubai bato ba ke ba Dubai ba semaine akei nga master nga mo fana akenda Dubai azonga mais azab manambo ate na mo mbala kuna agence ni na Dubai soko uti kino ye wana oyamba mais wana eza bakamo rare mais Dubai a lelo majorité eza Dubai keneke moi boko ma babasa ba milu basa ba nunouche obi ke zaka na Dubai te api basala on a kini pesa ka loba no dika loba dika bazali na kini pe bazao ba mana ba mwa ba mesa mama mabele mana ba baniau basa pe na kini yao oui na kini baza to bi ya nyo to moni gavana na appartement a pesa agandare a tissé kabilo tiawa yo landi te c'est ya kini eza moins cher c'est ya kini pesa moi coup ya muke yango ba ya Dubai ne ba che cher yango ba to ba ke Dubai ko be mutu bina peso 5000 Dubai tu ba pesa musu ba 3000 a ko peta musu ba 12000 basana ba oui basana ba ezaka bato wana ba même personne wana o bazaka na kini bango na peka babanda ka peka kuna uso bango na peka ba memi système ana kuna ba komo kezo ba ba biki la Dubai ebele ba voyage kati o fimo te la voie normale o komi kuna ba moni ke otali ambo na ekte mweza mukie eza mukie marchandise na osomba ale ba proposer yo oui na sa conteneur na ngai mais mbongo eza insuffisant o sa ndeni tu ba proposer la minute walo zabui ote yo yebi skote na sala nini tanya ba o yebi to sala nini tanya o sombi marchandise o sombi to sombi te osombi ya mukie mais ba proposer otanya kene ko bimana nyau ko marchandise ezali mukie ondimi neza boye lokala sombi ya 5000 so bimina nyau osomba ya 20000 ba wa sote bimina nyau wa so ka ki do pistoneo yana ngo boma mutu te po eloko biso o meta ko kota otali boye mari yango koteli na chambre eza nyau o ko bimana na chambre eza na kwanganga bon so be li boma tango bima oh eza ka de bongo donc so moni nyau na mbetu mbwa na mbetu donc eza ko koti déjà nda kwanganga ballon d'or oui kobe ni makambo wana balobela yango te ke non sone to yebo no obimana mbwate bon balobaka non piste mo ezana to salo boy sone to koti mwene to bimeza te ko balobelo donc eza nda kwanganga totolo ba bongo pardon continuer oui oh sone to koti déjà balobelo ke non sone ti yo bimi e ba ke sort no ezali
donc on continue c'est là non pardon tout passe en internet tout ça donc on continue la chambre au moins mobile na milou so bien ngana bimana na milou te et comme problème oui conséquence c'est ça bon le belo oui conséquence c'est ça bon le belo que non kende mais yeba que sort nous ezali donc c'est que bah on on a besoin d'être sincère na biso ba publier comme coco mususu makole poli libele et poli c'est à respecter quitter ou bien de non banga si on tala que non ah déjà la protection là tu n'as vu que na bima là mususu que non liboma là mususu que na koko ça ni oh nini ya omoni que ba jeune fait belé on ça la bongo donc attends je suis choix ti oui je suis exact sous théâtre que ah déjà la protection déjà moi na bimesa ti oyoki ya enga inzambe dubai oui moi ton kota ba c'est que on voit est-ce que tu fais tout ça boy hein tu fais tout ça boy tout ça là déjà et puis non moni pena et ça là on peut le côté ba jeep pour la tam store bon jeep mo boy bien kaka ata kutu arrière prado kaka to arrière oui pena prado wana penza no side ya container utika prado ino side ya boy ba ti ba comment convier ah on a fona na ma campagne na va na Beauvant na va na GB ce côté ba côté on va dire que ba 4000 3000 2000 na so marchandise à 10000 et kokité hein vous a proposé ah ngape na salango et ça les locaux et ça là les locaux biso tout on trouve na biso tout en comme 2090 za kozala te ta kutu bato ba bomaka bato so asengi bolimbi nzamba limbi saka ye nzamba za pona nyonso ah comme si vieux donc nzamba comme pire vieux quartier na bino na cité to ça la ramade muni wa biso bongo tu peux so kota déjà so teki la makulu obeti babulo bi so na zongi mabe so pe na sali mabe de préférence na sala nga karapo ba mona nga pe après na bolimbisi moni bato bele ba vivre ba va na ignorance voilà mais ça la nini to ba convier donc eloko ezo sala ba bongo eza posa ya mbongo oui posa ya mbongo et puis mususu pesa ngo aza na ngo mais ba masa alinga ba ki mbongo batonda ngo mususu pasa na pena pa ba za na mbongo ata mwana sénateur ata mwana mbongo imo mwana mbongo mais abimana mutu mutu on pasa mbongo maintenant on ça na balobani aza na circuit moko ya bato moko malamu circuit aza to bakasi un circuit aza encourage aza encourage na bato mabe donc akomaka bon ah bien ndeza bote na mona ka fana na parti bona ngalo kwa na fana na ngapa na luwa na ngala kafe za bien te ona mataro kuma na ngata na mo ba ma campagne ba pigeon et siko ba faire on est bon ndimo ka pour okufa te masa na pasa lango akufa ti donc ngape na famille biso on ni biso comme ma famille ebi ba famille biso ko ba ko azana ngote ba o bazana ngoto faut to sala peke ngape donc rivalité ko na famille et moi mama kuto no mama aleki e bana bango kuna mwana bango zota mwana prado ngape fona zwa prado e loko zo bomisa yango wana ngape fona tambola nango na suma mama ya bakisa eso rivalité ya quartier hotel pe ana ndo mana jomo jo wana bala mwasi mojo wana koma na mbongo mama sengi pardon exactement ngape fona sa nini na prouver na fingité hein na ba famille pe na ba parents mususu donc moni mwana yene loko ezate lelo Tanya tika owaona msabatu akufa Tanya lelo para pena tuna mwana sombela mowa c'est ma père Moussa Zamba libisanga na biba sanda binyo sauté et le pasteur hein pasteur mususu côté na rat église hey wana ba donateur hein wana ndebo membre d'honneur église akoye bate état d'âme bon on est tu vois puis le premier que sert wana soka yene église te l'église bonga kindokeza la raté te yoka te ko l'église pesa ka nzambe ba bondela sert wana soka yene église pesaka donner bo Paul ba biso ngeso ba loba to fouter la pasteur transport et on pesa mukete to sombela to fouter la pasteur ndako to ton église pasteur ba on loka to nzambe ndako ba on koma ba to ndako nzambe on pesa mbongo to sala boye na ba pasteur pe basunga pe biso yoko so monika mondi mena seme mutuka oui mondi boza lokwa ye asemaka boye muninga to atala bonga sana ngoti meto na ye ana micho so na zuka la bimina ngana mbo atala bimina niawo ono zwa yaona mimona kati église oui il y a de passer va prendre la famille à battre voilà pasteur na bona lala ki bien te mais yo moko ki na pas mbo lala ki bien te pasteur yona eza noko na bino to eza ba camarade na yo OK ocho bimano na milu donc c'est pas bientôt mais campé osungana voilà ko envie ozana ngo wana ngo te to ela eza na nous beaucoup et puis au baxi sous bi ba maman pe ba za les vieux na ba papa ba parents ba za les vieux na bana yo papa mo na tanga anniversaire ko na yimi avant to somba si la biso mo na mona qui classe et puis au monde avait parents moi na ko kabele $300 $400 à ça la raté para tout na raté papa mo pa mkola zo yo tena ndako papa mo yelo bizate mo na kama na kata ndako mo na sala mobali ne mobali mo
Voilà, alors j'espère que si je te tiens la bino, tu reçois pédant on a minité, n'appelle ça va moi il y a clôture tout sur la nano. Pour na yo, na bandeko balingi ko sala. Pour vous reverser, pour que bino pe émission pour reverser. Donc il y a c'est comme ça, so besoin cop morezawa. C'est comme morezawa. Ba émission o de sala nini. So ba émission te c'est ba ke za Dubaï. Ok, mais la milo mabele, to milo melo mabele, yo mo sala choix. Et puis yé bango pe, so continue na mbeto monika milo jono ayo, so ko boy a menga ime. C'est que on a choisi de faire ça là. Alors bandeko bana idée déjà au bazo envier les bolobi le quoi bandeko le quoi bino peut bossa bala basi le quoi bango mais quand même na yo ke le balobi ke ba proposer au boya mais boya petit na suka pour après mission pe o ko ke ne pe boye on dit ni ngo bi na ça que mission na boya mais au côté na silbo ngo nga vraiment na boya tina suka non de mangote bande on a vraiment vraiment ba otala biso et ceux qui ndé sali lango déjà et air yango déjà comme pasteur o mekanpe o sola na parce que ba biloko wana so net yo yebité yebake nyo yebake ba biloko wana ebomaka o ko sala ngo lelo o yeba conséquence nango te après lobby nango o mona ke non liba les oyate o mona ke non ozobota te ko kanga batata mwasi na banoko ndokité parce que tala na yo mo pe ni o ndenge yo tamboni ko kanga te ke non o tata mwasi na biso ndoki ngale lo so net na obala te na comme déjà na age ngwe kei tata mwasi na biso ndoko na biso la senga ngambo mbo la pesa ki ete on de sa bonté tala na pe nani ni o ni etamboli na yo mutu nyonso te ke azate ke mutu nyonso ya poser loko ke non donc le mo cop mo boye ko pe ni o biso ba jeune fito tunara ya te ga no camarade mo benyo boye non ya neza boye bonga ma cop mo eza boye donc yo ki ka cop mo boye na la tele msusu kende na kebo na rozo moi na moi mike mo boye te faut tuna ya cop yango eza nini on yo kende kuna ke no cop kamala nga meminga ndako mo ba appartement mo eza bien ba ni msusu ke non na kuta na moi tonton mo ya bien mais oye ba te la msusu ke tonton on emboa tonton on est tom ilou ton jaloux. Donc on a mis toi vendre c'est là yo. Et puis bah il paraît-il bah on peut bana de tolo mo ya somo. Somo ya somo. Yo mo na nga ke non bois na coucher na ngala ba ngwe sana ngwe loko. Et ça na ngwe loko te. Ata le loté. En plus pe le mo suspect que ni o. Na beta c'était ça pe ba parents na biso parce que ba parents na biso pe suspect ba so tcha biso pe na o vanda boye. Même sous aux ans les kilomètres boy à sala maman là ndao que non après ça mambo kolia yo tant que ya yo sala ngote même sous maman a comment au fingo devant les wana yo to longa kuna wana ska kuna keno kaka nio nani mwana nga mosi yo déjà to sana après ça ngade makamu tango yo pe yo tala kaki nanda kuna sa suna tina te papa nyonso ko finga mama nyonso ko finga osala ka lo ke bona na yo bano lesa yo takutu leki no mona mukia so pesa mbongo yo pe ko kaka to tala ke no mo waye aloke Dubaï Dubaï ko mi mo sa milu oui ko papa la mama ba finga basi otaka ke basi so na salite bo na ndako na suka na ndenge ni mo tata mwasi mo mama bazo finga mo peke no tala ba camarade ke bo na camarade nga mo pe mikolo pe to mona ki asala ka le mo na ngai me mikolo pe mo di mo nini isinga nga pe ka ni o na sama na kota ka masolongo et conseil voilà ki no bo ni o botika mambwala ni yo ya no vraiment na iloko te so ne to sala so na ngweza liwa ipo ni sala so na ngweza liwa ba ona bo kufite za kwa bolie ligorodo makwanze ko bima bino lelo te et so vraiment ezaliwa so ne to sala moi petit chéri non après ça va ata moi 5000 francs ata moi 10000 francs ya zara na et tu habite le voilà ballon ba mbote na yo moi 2 3 mbote na yo na batu balangi ba mbote na batu nyonso batali biso vraiment et ba abonné fidèle na biso wa pour continuer toujours vraiment pour s'abonner et mbote na la Laetitia Touba la reine de Montréal mbote na la Florence l'américaine la patronne mbote na batu nyonso batali voilà tanya ba oso to sukisi na yo conseil pour la bandeko yo bakoma basi ya ba milu bakoma basi ya ba jaloux bakoma basi ya ba nounouche et puis na bandeko mususu basi basala na bango eloko mo te komela bango balobaki esala nango eloko te biso to sala ngo
mais on va ok na mabe conseil ni nous ça dans 2 minutes. Bon, conseil ils en ont que Malobani en voulant trop gagner perdre ni on se perdre na bon moyen yo to ça la patience. Est-ce que mutu so passa la mutambongo so ki yo ça na ngoke na Dubai ngana na ngo so nani opesa nayo donc to nzambe mo razai ayebi point na sala rabatu o ka to ndo wana za loka ya biso o ke panga na opesa ka ya yo moni ya yo wana ngozo mona o jeudi apesa lundi donc apesa lundi bon les 3 jours restants donc to sala na mutema munene ba parents pe bosunga biso ba pasteur bosunga biso abibino be bana ta bazo conseil bino mo yoka wa bitania bino zo betaka c'était na ba parents musu pe ba l'équipe ba félé en cassette yo parents mobimbo yo zo recharge ya bana na yo te bana musu bo sa ndeni na mona mo master na moto za kaneka yemta bimisa mbongo to kena ba pesa minene so e bisinga secret na ngeza kane akotunga na position de faiblesse osani alors que comment on s'appelle OK na tant au côté appelle j'avais biso so bimi liboma beso bimi papa na maman ba kufotali ka papa na ba kufotali ba so ngelo beso kam sangai nya uto milwa na kotina sentiment a melo mabele obi sorne zani na manzaka na ye donc mususu pe te na monde on dirait na manzaka na na okango c'est comme si ba pesa ba tonga tonga mo boeba ou bien te ba pesa ka nani moi si to mbwa bambwati ana so tango okoma na okoma be ba be on tango okoma na esika shide ça action oui ba te kezambo peut-être ba ke otela mutu que c'est une personne yo tango so mona oh otela mutu na donc baba na basela baso mona ba mbwa na mbetu te ba mona nde bato on mona nde ba baso ba se ba mila ba diamba pour mutu normal au salandini ya ba proposition kasi yango dia na utolo ba proposition yo mo po utolo ba $6,000 $6,000 ba proposition yango omoni mto milwango bo azane pe na tolo mo lemse lege ya pichute na signé kaka ko be ko 6,000 yambo ebele yo mondo za biso ba dépense au salaire ba ni janvier ti to ko attendre jusqu'à mars elle se dépense à 6,000 ko linga nde bongo mingi ko linga biloka mokili to tika biloka mokili ko tika na ba la to ka attendre sur robe moto veste mo wi ezanga na otina voilà bambote na ona banani bambote na ngai na balandi nyonso ya Top Vision okanga na Top Vision makasi osala na Top Vision plus télévision chaîne on attend komona ngo bien na mama bela dinganga mwindo ya ngolo ya tabate me ya ngolo junior basele baboke malbonneige bambote place za mbote na nga na papa Otis Mbala santé en Prince Kasarou na Ricardo la mbote na nga na Laetitia la Dissa na pesi bambote na ngai na Chic Mampu ya Jogo na pesi bambote na Jeka na Ngila na sima ya kamera na pesi bambote na ngai na Junior Basele maman Blandine Basele la patronne ya Boucle Création TV la patronne ya boutique d'Abima Boucle Création na Isengia numéro 23 bambote na nga na Maboke Malbonneige na bosani yo pété papa Otis Mbala santé voilà tanya baoso yebisa pepito baoso frais de régime on les la frais de régime makasi on les la frais de régime makasi alors émission na biso simi ya mokolo lelo na mbela bino bilenge basi oyo lelo la plupart ba mibali pe ba okene Dubai bazo sama ya somo mais mingi eza bana basi yango na mbaki bana basi lelo boyoki soki ba bengi yo ko pona na batangelo ko mona ngote ba keza Dubai so bazo banga otangelo ko ngo sekeza ko pa milu okoma mwasa milu alors bandeko na biso ngape na koboka sumbela na ba pasteur pe bona musala munene tela peuple de bien ba komi ko bunga ba komo kena Dubai okene ko kufa bino na ba distraction na ba vidéo ba sex tap bino ko soana na ba cher allez peuple de bien tela ba brebis na bino ne ba komo kena Dubai ba komo kufa liwana bango nyo sote na mituna bino basala nzambe parce que bino même tu faut battre la biso amen Dieu qui ranengi la lobi mabe. Donc merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Vision Plus télévision to komi na suka soki bo sepena émission bo partager bo liker oh chéri comme to salinga saka na émission ko finga émission yango to sali pona bandeko na biso basi bateyama to kutana na prochaine occasion soki nzamba zongi te bye.